Fali mikolo bakomo benga ye adversaire ya pape. Pona nini concert na ndolo. Faire gola bosanaka na yo luka adversaire mususu. Po adversaire neza sous falité. Ouais, rançon a créé rancune entre Koffi Olomide na Ferry. Artiste nini na mboka na biso za populaire les gars. Est-ce que allez faire to Fali? Artiste nini aza le plus populaire? Si vous fallait lobby ga osala plein ko le pape. Fallait ateli siko pape libaya. Na plein oya sala nguna siko fallait o le kango. Ingai na ibrato ko ayebi ko tata yete. On dit que beaucoup de malibala batou. Il y a un comprendre que mes collègues vivent de loin. Na moi si né a commencé la vidéo de ça la maton na TikTok. Mais moi c'est pas kitoko joli sous en anzeli. Vidéo là la musuni. Tali moi c'est bien musuni. Taille lengi. Non, c'est trop fort. Ah, vidéo yo la musique hein. Toroye basiko nani aza le premier? Fali na faire nana leki. Bon personne ba réponse. Pour ngande za bonangina loba sikoyo. Peuple de Dieu, shalom, shalom les sousous. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye kumba makana l'homme de Dieu. Moto oyo, nzamba zako utilisé puissamment. Le prophète messager, Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ, ici sur terre, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto oyo, nzamba sopeli mafuta, pona kopambola bana nzambe nyonso. Surtout que, yenda zako kamula satana matoi, pote atika bana nzambe, baye bako évolue bien. Oh ba bengsi bino na mo bangé na fête de moisson, il y a 50 jours de jeûne et prière. Oh yeko banda, le 28 mai 2023, ti le 16 juillet 2023, bondi melanga ke satana ko mona makambu na ye pe akozala na kokoso. Potour oyo, ezali na ba prière ya kafu. Oyo, nzambe akomi monisa na nzela ya musali na ye. Chaque jour, à Awana Kati Église, à partir il y a 15h30, 18h30, organisez Sukiwana. Sombele Suka Bisanga. Ezali mokolo ya clôture dimanche 16 juillet 2023 à Awana Aqua Splash. Oyo Ezomi Nalimete industriel 14e rue. Sur poids lourd, Boya à partir il y a 15h30, 19h30. Boya ko vivre. Nzambe nenga komi monisa na nzela ya mosali na ye. Le prophète messager Emmanuel Dodi. Tour oyo na ba prière ya kafu balobi satana toko buka e makolo pe toko buka e maboko pote asimba lisusu bana nzambe te mokolo yango putulu e komata pe makala makotikala po nzambe ya prophète Emmanuel Dodi akokita pe akomimonisa. Dit amen. Alléluia. Popolipo guerre à 40 à 45 mbote na batu nyonso boza kolanda biso tozana fimbu na fimbu balobi awa ezali likambo ya mbata ezui mbote na batu to boza kolanda biso na pesi mbote na batu to obolandaka biso na fimbu lelo nga na ye lisusu likambo lisolo obika esalinga bien moko po niveau batu babengi ngai pona analyse tosalaki ebele babengi ngai pona oyebisanga ke Fali mikolo bakomo benga ye adversaire ya pape. Pona nini concert na ndolo. Faire gola bosanaka na yo luka adversaire mususu. Po adversaire neza sous falité. Lelo to salaka analyse to beta masolo. Po bat ba bengi nga balobi comment se fait-il yo loba numéro 1 eza nani? Nabi bo comprendre les gars que les solos en va suivre les lopes to beta ngo na cadre kaka. Les lopes to beta ngo kaka. Pour likambo yo ya kozala premier ne comme makambu. Nana za premier nana za numéro 1 ya ndule nana za numéro 1. Classement ya ranson bondi melanga ke che mbutu kofinge bandi Koffi Olomide atindi batu ba finga déjà wera côté pe maison mais
Ranson le roi de la forêt a tindi bato ba finga. Et bon ba warrior niveau baza ko tatola wera ba mbata ya ko finga ya elongi boye. Mais niveau esali ba golo bien mo boye ba oki gu. Ba golo ba oki bien mo boye. Depuis ba botama na ba kumisa tata na bango wera bongoti. Mbala liboso na mona ba golo niveau baza ko kumisa wera. Non, c'est trop fort. Yangonde lisolo to robeta lisolo pe oza ko tambola. Ibrator est-ce que abimaki na mosia bine ya vu de loin ou bien abimaki na été. Le long de to robeta ba solo wana. Masolo musu to robeta stade de martyr ya héritier. Ya turo e rozala ntatu na ntatu ou bien plein rozala. Tina batu ba ko benga nga balobio na yebite soki na ko benga ngo injiri ou bien ndeni. Nga kutu do mutu bena bengi nga po ebsanga o beje manda o yebite ke ndenge za wana vienne biso nani prophète Denis Lesi bon montene elongine netezika elongine zika loko andire bikoloko babani bikrokoto ya loso zika na nzungu kabi mama ono ebite ko finga za musali na nzambe abite yende ngazana za elonge zika lokola bikokote ya nzungu ya loso abi mama za modi oza modi wana za musali na nzambe basaka na musali na nzambe te otuna ngate même na bible zana peso réponse otuna ngate otanga na bible oyeba prophète Élisée ezalaka na bana ba prophète wana Élisée za kolanda Eli po ayebi ke oui Eli a kozala levé ya za kolanda Eli bana ba prophète loka ba yebe pe ke oui Eli a komata ale bango ba moni Élisée bandi ko finga e vieux bandi soin kanda o le prophète Élisée za nango et ça là que ba ours ba bima ba lie bana wana ba prophète ba kufa ya nga pe na peso conseil prophète Denis Lesi aza museni na nzambe yozo finga eboye aze longi ezika lokwa bikorota nzungu loso oza modi keba ba ours ba ya bimo pamba ona lobaki ti nga na peso ka réponse pour eleki. Merci na batu tout oyo ba komentaki na émission na ba critique na bino nyonso esalinga bien mo ya osakanate na comprendre que niveau ba warrior faut botelema ba warrior ba warrior ba na mawa moko boye mais si ko iloko na comprendre que fali aza muninga su ya ferete malgré tout ba betani makofi fallait beta faire ba makofi beli ya ba concert à Gaïa ya ba trophée faire azo ba kao mais ko telema ya faire ni makoko moko ya stade de mentir fallait bena mais tout le fallait le big oui a memi bino siko na ndolo aza su muninga teke obo sala bo comparaka ye na feri bo comparaka ye su na feri te po ye vomo bo comparer na pape yango na kesi na ndolo na plein na ndolo beta mobangi na concert kuna ya deux fois ti paluko mo benga babike ye azane rival ya pape arocha kuna koto yo bato a public bato na ebite so billet za la 3000 ou bien 2500 kaka ou bien omata 5000 na ndolo billet normal bona bato nyonso bino boza kuna puis bato ya VIP bango $100 nde kaka izalaka bango nde baza pembe na podium wana ya $100 tobeta na masolo
Héritier Watanabe Goga Toto ya Tembe 007 balobi martyr naïe le 28 octobre stade des martyrs ya héritier. Na yoki mutu mo ya héritier ayebisi ngabi correction oyo ndenge babetaki ndule correction ya ndule oyo héritier corrigeaki selon bango balobi ki a corrigeaki fali o fali ayembaki te na stade bino makambo oluka nga una yebisi kuna oh papa bino libo lobela stade nemno bokomo loba suke wi ndenga corrigeaki po esuki ka wana te ba spiritas ba pota na susu pas seulement na ba warrior et puis les sous na ba gaulois po na bango ferré aza et l'autre côté et mbutu mbutu yango héritier lobi ke turo ndenge venanga waze kwa loba ke ki yena azoki kisi ya stade de martyrs turo azu yango mais na ebisi bino chemin de la gloire ekozala mabe na yoki yango ngamoko chemin de la gloire ekozala mabe po na ebite sko Goga arobimisango avant stade des martyrs bien arobimisango après stade des martyrs pour qui si o héritier asimbi nazo banga entourage na ye makasi nakomi ko banga entourage na ye pour moto kozala makasi oyo akozala pembeni héritier aza makasi te bolo bate héritier alekisi ye nga na yebisi bino soko lingo zala pembeni héritier yika piko na mabondeli zala spiritas ya solo telemisa spiritualité na yo po héritier Goga turo yo spiritas ya niveau likolo oyo azwi naza kolelo mabe héritier abi turo yo stade ndenga lobai ka kotindika ngo bo sentir beto ba différence yena alingaka tindika stade azwaki chevi na lokolo po aglisaki mais turo yo alobi qu'il pleuve ou qu'il neige bozela stade oyo deux fois té pour sentir spectacle hein spectacle chant et puis plein il a craqué Touroyo azoya relaxa parce que oui ba spiritas ba ke belé mo e rosakanati héritier Goga Toto ya Tembe 007 chemin de la gloire eza ko évoluer déjà kitoko na mona sali ba featuring belé en tout cas le roi yemo kalinga teto lobelango ba featuring ezali chemin de la gloire album kitoko joli héritier Goga Toto ya Tembe tozo la penza ba animation eza kuna ngande nazo banga ne kisio héritier simbi héritier kisio simbi wana est-ce que bureau ya héritier ba ko supporter kisio wana héritier simbi eri yango nga nazo belela na beleli déjà que héritier simbi kisa makasi surtout pour na martyr oyo na lobi te ke oui héritier lobi ke na martyr na yebat ba okufa na lobi yango te pour héritier lobi ke boye belé niveau boko mona spectacle en couleur ya faire les amuki et là ya yebisinga yango wana abi spectacle en couleur ya faire les amuki nga phrase kana kanga yango wana héritier Goga Toto ya Tembe abi ya turo bo sentir que héritier aza pena makambu na ye yango moninga na zondi makisi na ye héritier na zondi makisi na ye karaboui na pesi mbote na Jean-Flix Basasal basanda nantel héritier testamentaire pe légendaire 4x4 grand poète na fandi sur place Zalara balobi unitelise ni kamale pakale mafuta di
ni pakale mafuta unitelise na pesi mbote na Jos bafola mobile ya pembe mosi ya pembe bébé ya pembe 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 motema ya mama Flore depuis Bruxelles kuna naza ko fandisa yo ndenge kaka ezalaka di awa toza na kati ya stade ti boomona bagradin oyo mpo masolo ya stade eza kotomboka mabe masolo ya stade eza kotomboka mabe naza kocomprendre te goga toto ya tembe alobi turo nzungu oyo bapine lokola glissaki azwi chevi na lokolo mais turo swa bambi lokolo esi a traité yango nazongi deuxième tour bosentir betu e baodiférencie na tindika stade oyo totyango ya bapine ezalaki déjà niveau azotindika yango mpo sikoyo alobi ke azoya kobeta ndule koleka na feri ndelo phrase nga nakangi héritier azoya kobeta ndule koleka na feri ngai ye makambo ya bastade oyo komo ya gu moko boye tokompare bango ndenge nini héritier Goga toto ya tembe chemin de la gloire ezoya mabe chemin de la gloire chemin de la gloire album ya mystique banzembo ya danger to évolue sikoyo mikolo yo na kamwe ndeni bazobeta masolo ya stade de sisi ya po omoni ya vena ngai waze kwa nazoboya kobeta ngo pona yebisaka déjà mais viona na okeke lokwa lobika zwi kisi ya stade sko na oyeba te ye osimba ndeni ni AP Mike Kalambai bon Mike Kalambai est en 2024 Moïse Mbiye na ebité so en 2023 po yeba obeta stade de Martyrs po elo ngo petit mbutu hein makelele ya kosakana te stade de Martyrs ya frère Mike Kalambai et ozala mystique nga nazokamwa commence veti bat bango lobake o batika na bango te oh musique gospel so ba beti na bango na kamwa ko to plan medito ndo yebsanga ke o te ndeza boye frère Mike Kalambai akobeta ne pas sala plein po biso to ozala nga bi oh ya solo donc nga pena tombeli yo kaka ba chance belé surtout que nga na ko accompagner penza beaucoup tanga déjà na batu déjà frère Mike Kalambai bo contactera nga déjà to lobelaka stade ngo le 24 on a 2024 déjà to bandaka ngo beaucoup tinga déjà na kata groupe pour na match momenu to sala salara ne to salara mais vient nga waze kwa limbisa ngai tika na fandi saka pe batu na ngai na fandi sipe nani naza ko fandi saka Maître Christ Cicero Bakumba Bofaya Psaume 35 moi nanda ko leader à soupu motomoko bien l'homme de bon cœur ya tango Maître Christ Cicero Bakumba kasi boyoka gitere ke maman événement salama na commune na Kinshasa wana avec les leaders de tous les leaders Maître Christ Cicero Bakumba Bofaya a organisé ki mo bangé na tournoi donc ezalo kwa tournoi ko ya nzango na nini na ballon na football o apesa ki ba trophée ba benyango trophée lipanda na masolo ndenge na utako loba awa héritier Goga stade des Martyrs frère nani pasteur Mike Kalambai 2024 stade des Martyrs au faut tonda basali bana na nzambe fo boye belé fo bo lakisa rappel que oui bo soutenir la musique gospel bana nzambe fo bo tondi na wa sango ke stade e tondi na bana nzambe pona musique ya pasteur Mike Kalambai na okika sango atana zate me na oki sango ya pasteur Moïse Mbiye ngaye yango ko tsie koma ida na matoyi na nga bat ba ebisi ngai l'église nyonso cité Bethel niveau ba otondi saboro na kanda nde na yoki ya pasteur Moïse Mbiye stade des Martyrs tolonga pena na makambo ba stade yango nanu tolonga na makambo ba stade yango mais na pesi mbote na batuto baza ko soutenir ngai ndo na utako lo mettre Christ Cicero Bakumba na kobosa na ngate bato ba osala nga bien na pesi mbote na Kams Kamena cameraman international Jérémy Yoka le potier na fondation depuis Chicago na pesi mbote
na PCP mbote na batutu oyo bazofandisa idéologie Iget Zemanga mwasa pembe akosakana te depuis États-Unis kuna naza kofandisa yo Iget Zemanga Mobutu naza kofandisaka Eveline Nzaba kasi yebisaka Sacré à Lubuke match honnête toza kokende boye Ibrahim akozala wana na pointe talanga na elongi pe loba kitoko wa mointe po tokozala awa dégagement sur shot tokotikela mutu tante mbanga na ko expliquer mutu tu batutu boza kofinga nga naza kolela bino mabe niveau boza kofinga nga esalinga gumoro boye bo continuer susu po esala bien ngana bino ezalaka toujours bongo bo finga ngai batu pe o bo bengi nga bo sepe na nga makasi entoura bo umela na bato ba finga nga na bato ba lobi na nga bien niveau na nga olela bino bo umela makasi tokozala na bino bo enda bongo po niveau ko komeli ngai niveau ba komeli ngai esalinga kitoko makasi na sepeli na bapela batu bao babengi ngai surtout ba warrior balobi ke oui neza wana il faut batu tout ba warrior tout ba telema ba longola mawa ba telema yangana longa na lobeki ngabi likambo oyo ya ba warrior na ba gaulois polémique wana eza danger na solo la polémique ngo mabe chance que fali mo ka longoli yango fali alobite tokena biso na ndolo alongwa kozala adversaire ya faire regola ake kozala ne adversaire ya pape François kuna na ndolo so fali alobi ka osala plein koleka pape oyo bata catholique boko fâché awa bata catholique balingaka te na pape na bango go fali acheli siko pape libaya mystique na plein oyo asala kuna siko fali olekango ingai ti sikoyo na oyeba te oyebike na koti na confusion na oyeba te artiste nini na mboka na biso aza populaire koleka est-ce que ezali faire to fali artiste nini aza le plus populaire est-ce que ezali faire to fali pour likambo ya concert ya faire oyo et susciter makambo ebele bayebsinga ngo na tiango na suka tosola ngo na suka kasi bon tobetaka lisolo ya nani bokomprendre ke awa towana kati ya stade yana bato mosusu bazolekaleka mo bambote eri moko mpe boye na cadre Ibrator Mpiana ngai moko na cadre ya Santo Thomas buka mona buka kukila na benga kutu yete na kende répétition ya Ibrator Mpiana na direction na direction Wangata croisement Avenue Paix Victoire hein Avenue Paix Victoire on a commune à Kinshasa siko Avenue comment on dit Eroya tokutani ne boye pito sololi en tout cas mwanza réseaux sociaux oyo na oyeba te soko esuka mkonini mwanza po Ibrator ayebisinga ke mwasi ya vie de loin na Ibrator kutu ayebi kutata yete bakutana ta mukolo mongo te siko oyo botambusi mwanza o bokangi Ibrator na mwasi ya vie de loin po ni ko bebisa réputation ya batu boyo bakangole bo mabe niveau bozo bebisa réputation ya mwasi ya batu libala oni ko boko bo malibala batu ya wana comprendre te mikolo vie de loin na mwasi na akomosa ba vidéo yo sala mato na TikTok moko sorti ba bimina momina bango na momina ye akena eta mso akezo akena grand hôtel kaka afuti chambre mo boye pona ba délire na bango ye na momina ye
mais moi c'est pas kitoko joli soura na nzeli vidéo l'air musuni tali moi c'est bena musuni ta elengi non c'est trop fort vidéo yo da musique hein moi c'est une musique il faut que ça elle va créer les gars bilo ndengwana po ibrator a ebsinga boya bi ndeko na ngai ba obomanga pamba yangana lobike mikolo akoleka na TVT po aza ko éviter ba question oyo ya makam ezanga mutuna makolo ayebi mwana mwasi wana ti oyo ayebi ke oui amona bango to ibrator ba yebani bango mbale abimisaka ba photo bimisa ba photo na ba vidéo et au ça la paie bien pour peut-être tant so mwana mwasi ngo akangane pe photo na ndenga musique ya wana tango ibrator azana fabrication bien ndeni donc na yebiti pour ibrator abi ayebi ata mukiete kutu yé mikolo même za la momie na ba komi na ba problème makase pona ma solo mo bo ba créer na réseaux sociaux. Heureusement que moi si né azana moi compréhension à comprendre moi dimi. Pourquoi qu'on crée la rabat ba information le kutaboui? Donc c'est ça on a dans le cadre kara ya oyebisa bino. Et ça sous sangonine etikali o fali na beta pona beke na beta li solo classement sikoto 6 na makambo oyo classement oyo vient na biso de la forêt sali classement ya vient na biso de la forêt vie oyebi ko pelisi moto. Le roi de la forêt, niveau batumususu ba fingi. Surtout ba warrior. Ba bengi tata ya zoba. Ba musuba ebisie ba bio yé atikala jamais au soutenir ferré. Ba mususu ba lobi ke oui. Maloba wana salaki wana eza ya tindika chakal. Côté pe ya ranson encore on a ba guerrier le roi ba momio CPI ya mboko dile manzaka so abimi boye calibre 50 moko pongi poye so abeti un coup bibon keba mikolo de odile manzaka so beta pena ba morote ya kosakanate encore album morote ezana moto ya deux fois te ranson le roi de la forêt à l'axi déjà indice a pesi déjà indice abi morote turo a kotika tante morote na morote yangana lobi ke oui fere auto beta morote ngasko na tuni kaka yango a fere abeti morote nani abeti nani morote est-ce abeti fali ou bien abeti nani o fere abeti morote bon ezama loba papa ezama loba vie na classement na ye na émission asalaki na maso Blaise Wanga o akansanga lo kwa ennemi na ye na ebite na koza ennemi no to wela ngai bilo neti ya wela na basi na zala ngoti ngona longola nga déjà soko za na bakanda na ngai pikle to bandaka mbango po ngai pe na zaka nyama netumba na koswana na zaka na makasi likofi pe na yeba robeta ngo na tamsu yo yebi yango te nga pena na leka pena na lata na ba ceinture nango na bunda pena na lata ceinture noir wana ba o ba yebi bana kitambo botuna ba yebisa yo donc na banga mutu te na panika pe mutu te so oza prêtre na ko respecter yo oza mukolo na ko chao na esika na yo bunga na nzela e pa na ngai o comprendre neni na zaka diabolique po beje manda nazaka pena côté wana pena so ba santu ba kiti ezaka mabe mingi po ba msuwa la bana ngo garçon asimba kisa makasi nazaka nango na wanga na kisi te nga tam no nga na kisi ya blagiti mais kisi yango na makolo nanu kisi
na makolo kaka po bato mosusu azaka so simbi kisi yo somi nga siko kisi na simbi me natambolaka makolo bien moto nazwaka bamoto classement ya Weranson le roi de la forêt noki bata kofi niveau bafingi Weranson balobi ke ye alingaka fere te et puis ya kosala ya a créé rankine wana ya fere na Koffi Olomide Weranson a créé rankine entre Koffi Olomide na fere mais fere pe mikolo alobi ke abendi ba musicien matoi na moni kutu na ba audio ebimi ya nenga ba no benda ba matoi mingi atambusa akebisi nde makauzi na directeur na biso marketing nani Trésor Congol ayebisi ye nayoka kutu te boleki na TV ezala musicien moko boleki na TV pona ko chrétien musicien songolo ou bien ko loba mabe ya ba musicien moko boye beta masolo ya orchestre na yo pesa information o orchestre un point un trait soko ozana mabanga obwaki mais ya ko finga na yo kati siko classement ya Weranson premier de la classe Yemo Weranson deuxième JB et puis troisième Ferregola il fallait batia sugoyo Koffi Olomide ya lobité Ferre place soigner place à faire na ebisio ba mafingo yi ko ngamo na za ko mituna est-ce que vient na mission tone bien sûr ça un point de vue na ye pour le bibat na bat ba sala classement ye classement na ndingi ya sali en tant que phénomène igwe konza ba plein o ba sala ba dégâts matériels ya ba plein bato batika correction bar likolo ya ba stade de martyrs abipo na ye classement na ye troisième ils a fait Regola na linga ipe ku natala na yoka ba na ebite mais na moni kota BCBG ndire ba réagir te ba trouver normal po wana pe na ngope makambuka ya wenge kaka ya na ngodirti mais je crois que bana nyonso ba warrior boye bake mikolo yo fali azaro ya mabe fali azama mabe po yo arena ezaro ya est-ce que tu comparer sous yega na faire pour faire pas le big 2024 yo arena mais fali obeta na deuxième stade de martyrs kaka na 2023 oyo yo arena parce que ne banda wela na Koffi Olomide ya Koffi Olomide lembi na yo bendeni pour Koffi Olomide paye par le bio a obeta yo arena liboso fali mais fali pe na pesi date te on dirait et c'est ça date penezali et makambo bo tcha biso bena na mbara de choix bon total nan pour faire annoncer you arena na 2024 mais date na pesité fali pe annoncer aye et banité so ra obeta ngo penza na 2023 awa ou bien a repoussa donc na masolo oyo fali azaro ya mabende na yoki ngai na epsika batu na yoki sango ke fali azoya mabe surtout na eloko ndolo wana date na epesa mite mais na yoki kaka fali aza mabe niveau aza koya na elulu moko boye bo senti ke mupepe moko koya na Congo
Aro ndolo wana. Ndolo wana. Fallait na bakanda ezali. Ti bobina na ba bibi wana. Bobina na ba bibi. Bozobina na ba Patrick. Bobina onan. Mais fallait azana kanda pour tout azoya mabe. Na bona ngolo bake kisi. Bobina boya interpeller nga mabe o déjà le bac fait fallait le big a na kisi moi makasi nga lobi bongo ti na bika ki azoya na kanda, c'est-à-dire que bozo pepe moko boye ya nzambe oya. Pour musique kande bozo komemela ngona loyenge bongo. Na pesi mbote na batu to bozo ko sala masolo. Whisky Wish ya réalisateur ya émission oyo to réalisateur na biso na fimbo merci beaucoup pour na musa kitoko les génies de la presse congolaise na fandisio ndeka izalaka na sima ya caméra Enoch Gaya les dragons de la presse congolaise yenem da sima ya caméra merci na assistance ya Sacré à Lubu hein confort na ngai na musala oyo ya presse donc batuto bolinga BG Manda Mike Mwamba depuis Afrique du Sud na fandisio Taï Sentima le grand mon père ouais vient ngaya mikili ya poto ya tongo naza ko fandisa yo naza ko fandisa héritier vous qui na la crèche netikaka netité na fandisa sunani na fandisa sunani na ko fandisa sunani ngai ken pia na satellite depuis mikili ya poto ya pito match kitoko wa mointe to fandisa batuka boloka to komi na biso na suka na pesi mbote na Charlie Mwamba depuis Lubumbashi naza ko fandi soka boye ofele nanu na ko fandi saka soso Fabrice Dilonga yenga ye mwana changu di nazo fandi soka boye ofele tala to polémiquete mais to yeba sikoyo nani aza le premier Falina faire nana leki bon personne n'a réponse pour ngande nza bona ngina loba sikoyo obinini zanga mona yoka lobby Papson Mapungi yo moni ken biana aye yo ya Fali avant. On va te là qui a donc malambo est le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.